médecin ya criminel ya mobobi abeti mama oyo parce que aboyaki batonga ye asalaki déchirure eleki wape eleki na kati ya Kinshasa bandeko soki botali video wana bokoka ngo te mutakala ya mwana mwasi oyo azosala hémorragie médecin azobeta ye ezolobela eloko te kokanisa mwasi na ye yango nga natunaka bino baserment oyo bopreta est-ce bopreta vrai baserment to bosomaka badiplôme parce que na serment le bapretaka serment on ne fait pas la trahison nga nalobi boye mwasi oyo Azanan primipare, première fois né à bot, Azanan multipare, primipare. Les azoyoka, azu déchirure, pour nous retourner à Kobanga. Yonde médecin, yonde infirmière, yonde sage-femme. Au cas où peut ça conseil. Vous voyez, c'est non, et ça, quel côté, aux autres tonga, moi, c'est bateau. Déchirure sans anesthésie. Faut aller là, à Ganga. Mais yo, mon yangote, au bandit, au bétail. En tout cas, médecin, faut pas kangaï. Il faut pas qu'on bana basi au publier mutakala ya mwana mwasi o. Il faut pas qu'on clinique wana. Franchement, c'est décevant. C'est vraiment décevant. En passant